Mais le problème ici que tu as fondement wana eza nini mutema mabe wana nazobanda nanu ko s'attaquer na pièce majeure na bango ya yambo musomba kumputu mwana wana bokechu ndeo azadi ko bebisa yo bokechu ndeo azadi ko bebisa la biso ba makamu yo wovandi na poto azadi ko lia lelo bokechu ayemba Congo lelo bokechu akomi ko finga na bato. Imaginez azopinga na chef de l'état yo bokechu yo zaki toko ata français oyo bokechu yo soki to telemina yo koloba français de lo bokechu abebisa biso makamu to komi par terre Congo musique ekomi na se to komi ti na se ya bana oyo ba ivoirien bana ba chana na oyo keno soki fali pupa nyati kuna batiki ba musicien na Tatu Mwanza apaise-toi. Tozali na poste to loba to luka to yeba mabezo uta wapi. Bonjour Mbote, partout vous me suivez, partout dans l'RDC. Le PCB de Mbote, Zalinga, votre servante, Déborah Kondenda. On est sur la planète TV Nanaïfi. L'autre le sujet Oyo Ezali vraiment capital. Les Kambo Oyo Ezotali la tel, Ezotali sa tellement bisognon son à Congo. On ne comprend pas. Ezanini bisona ba Congolais. Bah, concerne la poto. Ils ont salé maté. Bah comédien, bah so presté toujours le katoye bah en fait eza nini. Le problème eza biso na biso nde tozo sala nini, tozo bomana. Je suis pas seule sur le plateau, nazana mutu moko oyo boyebi bien bolinga kamingi asekisa bino tellement. Na lingi un peu alukanano a expliquer biso si les problèmes ezali nini. Et je vous présente Tatu Mwanza, bonjour. Mbota na yo mama. Tatu Mwanza, merci beaucoup Nandenge répondre à l'invitation nanga maintenant. Nandenge juste opé sabiso nano. Ba réponse ta mituna nangai. Ezali nini oyo tozo yokaka bazo lingate ba artiste, ba presté, ba musicien, ba beta na poto. Ezali nini? Nazadi ko pesa nano merci pour la question. Mais avant de répondre yo na yogi mpasi na mutema nazolinga na banda na cantique soko koki ko permettre ngai na sala cantique après na répondre yo eza cantique d'adoration ou to eza louange woko yoka yango d'accord ata mwana baba zaji kaka mwana chizengi mwana ye mwana bebe kubuyanga nanuto kolelizanga nanuto kubuyanga nanuto nakati wana soki na yemi nzembo yo na lukina no nabenda nanu milimu ya ba artiste nyonso oyo yo bakati ba concert na bango ba chingani mama tozadi kunyokwa tout à fait tozadi kunyokwa na ndenge ya mukete biso moko tolingani te kaka ndengo olobi tolingani te ba magu nyonso oyo zakaka biso moko ba Congolais. Dis-moi na kozwa mbongo ya kuliesa bana ndenge nini ya kuliesa mwasi na ndako ndenge nini tango bazadi ko kanga biso ba makamu na ba passeport bazadi ko pesa te. C'est dit à quoi tu ngaki to yeba est-ce que izana eloko moko bosalaki oyo ekomi na niveau que baboyela bino ko pesa bino voir même ba passeport voir même baboya ko pesa bino ba visa izana eloko moko na se wana to kompala to bandaki ko yeba que non tiens eza peut-être régime mais régime a moins changé mais tozo continuer kaka musique ezadi kokufa lelo yo bano ya ba Nigérien bakomi likolo ya RDC OK tozadi koyeba nazadi koyeba série moko boy film ya Karashika batu nyonso batala yango mutu tu atala film ya Karashika nzembo ebeta mawana ya mopao mukozi Koffi Olomide lelo est-ce que bano yo ya ba Nigérien o bazadi ko sala ba film na bango bakoki ko tia nzembo ya Fally Ipupa jamais bakomi ko tia ya bango moko ndumbu pourquoi parce que biso to komi nanse
ozali komona nde place ngai nazali koloba ke musique ekufi théâtre pe ekufi parce que bato oyo babandaki olinga bapreste na babercy na bazénith na kati wana ngani mwana ndeko na ngai vide loin azalaki na kati oui ndeko na ngai mwana na nga nada azalaki na kati oui ezalaki na ba artiste comédien ebele oyo balingaki pe bazwa vie bazwa ta mwa kanyaka kantuku bianzi balesi pe famille sikotango bino bokangi yango bakudie sa famille ndengeni mais déjà balisa ba famille na o basalaka oui tulesaka na biso mais uzali komona contrat ya munene na contrat ya keno awa local na koki kokutana na tonton Rodrigue ka Rodrigue wetu bana balali nzala azwi mwa 5000 apesi mais eza ndenge moko na mputu te mputu koya boye opreste banji bakulaba na chaka $1000 kanonko kaka fouillage yebisa ngai ti bosilisa tournage wana osimbi 5000 si ozana mabele na chaîne en kalukeo sikoyo mais le problème siko tolingi toyeba fondement wana eza nini mutema mabe wana nazobanda nanu ko s'attaquer na pièce majeure na bango ya yambo musomba kumputu mwana wana bokechu nde wazali ko bebisa yo bokechu nde ozali ko bebisa la biso ba makamu yo wovandi na poto ozali ko lia lelo bokechu ayemba Congo lelo bokechu akomi ko finga na bato imaginez azo finga na chef de l'état yo bokechu yo zaki toko ata français oyo bokechu yo soki to telemina yo koloba français lelo bokechu abebisa le biso makamu to komi par terre Congo musique ekomi na se to komi ti na se ya bana oyo ba ivoirien bana baba chana na oyo keno soki fali pupa nyati kuna batiki ba musicien na Tatou Mwanza apaise-toi tozali na poster to loba to luka to yeba mabezo uta wapi tozate pona ko insulter pona banjeur premièrement tungi na to yeba sikoyo na batu wana nyonso o ba refusaki bazwa ba visa bazwa ba passeport sikoyo basuki ndenge nini en plus déjà na ba o déjà ba louaki déjà ba salle ba réservaki déjà ba place bazo suka ndenge nini pour le moment nazana posta biyano na yo nazadi kulela nakanisi papa Mobutu comprenez mon émotion soki na longo wana na ye na ndenge ya jikaka abalusi yango alobi comprenez ma passion pour comprendre passion nanga po na RDC bantu wana nyonso oyo bafuti babiye na bango bimisi ka mwa 50 ka mwa 10 na ye aya kolanda musique bantu wana nde oyo tozali kotala bantu wana bakolanda yango ndenge nini seke mbongo wana ekeyi mpamba ngai na yo pe toyebi te bino kutu nde bokoki koyebisanga to babongisi ata ka mwa concert na Madagascar anyi na nini na martyr lokola babongisi bino nyonso bokita boya kobeta aho nde peut-être nazali koyeba te mais pona ba oyo bakotisi ba visa toni lelu ba misusu 5 ans ya passeport azotambola nango kaka boyi mususu déjà si azwaki visa ezo expirer peut-être ko expirer tiko yebisa ngai mama toloba ndenge nini Congo ezali ko progresser anyi ezali ko zonga sima pona tozeli que non président de la République a salata quelque chose makambo pe changer pona biso peut-être na ye awa na plateau na yo mama ndimwendelo wa makasi yebisanga mbule beti lelo natamboli makolo et puis nakoma ko sala système ya nguba so na moni ke transport ezate na chenguba na poche ngai wana moko kadia tanzemba mais tout tozotala même pas âge na yo ko tambola makolo trajet mulai tozali ko souffrir to kusala ndenge nini mama ata yo moko même l'état na biso imaginez nazali koloba makambo te par sentiment bano ya ba nigérien gouvernement na bango acha budget de façon que non va se retrouver ba sala ba film na bango à l'aise
basalela bango na basali na bayembi bazali ko se retrouver. Mais na landa interview ya mama moko boyi ya nigérienne azoloba ke non oyo ya sala alanda yango mama Shako pe son âme mama Shako aza fan ya mama Shako c'est que babandaka ko landa biso lelo sikoyo biso to komi na to mona pe na ba interprète nganye botala nganye nunkwewe nunkwe bazo sala interprétation ya ba film ba nigérien. OK bango basala ka yango asala ka bota sikoyo mama nangai toujours souffrir ngana bandi théâtre ka na bandi théâtre kal mais na zo tambola kaka makolo ata vélo ezate siko tobeta maboko ba combattant bazali ko bundisa biso tobeta maboko Mais parlons des combattants. D'après les gens na yeba na kati ba combattants est-ce que ba congolais baza na kati te? Oh maman ba combattants wana baza ba congolais c'est que les congolais tuent les congolais détruisent les congolais. Ezate que non algérien moko boya koti bandi ko sala te biso na biso nde tozali ko ma culture na biso zo koya na se elingi ko to ekufa esi balukeli yango déjà cercueil to kokunda yango na métropole pembeni na nani na oyo nani na Marie Misamu na Ale Moloto esi basaleli bango nkonde. Merci Tatou Mwanza, vraiment nazo comprendre ba émotion na yo. J'ai vite compris que aux un souci yamboka na yo. Mais le problème est juste que to faire comprendre na bato que congolais azo boma moninga na congolais. Pourquoi? Parce que netinga ibo na kolinga Tatou Mwanza a se retrouver na vie pour lobi pe kombo na etangama. Si. Mais c'est ça que ngai soki na bengi c'est Tatou Mwanza comme l'émission nanga kaka nga moko wana susu na que quelque part na bandi susu ko boma Tatou Mwanza. Mais pourquoi tu as l'inganaté? Et ça bien te. C'est pour cela que tu as pratiqué dans nos conseils. Na baninga na yo lokola ba artiste. Na ba oyo bazo sala que lobby ya baninga et comme ameur par rapport que ya bango moko. Ba ebino te que lobby na bango ko zala ndenge ni. À vous la parole papa. Maman, toi ça gidila. Nzamba pambula yo na moni que non Nima monsantu nde kote liopono bimisa ba biloko yo na se déchaîner na bimisa nyonso ezalaki na mutema ya liboso il faut koyeba congolais ennemi ya congolais et puis oyo eza na kati na mutema mabe mutema mbindo muhuongu mwina nde yangwana buloji oyo congolais za nango na kati ya mutema azo sepela te mususu avancer. Peut-être tozali ko lobaka que non o ba combattre or que baza pena batu na bango na se awo baza awa na Kinshasa awo. OK. Peut-être c'est ça là déjà combo tango yoki nada zolinga ke de poto te bokanga pona azwa nini te. Oh papa Tatou Mwanza linga kutana na président Félix Tshisekedi Tshilombo te bolongo la kombo na bandoki. Oke mutu wana soki akutani peut-être na mukonzi akobimisa peut-être boanye ya muke waza nango oyo ekoki ko servir na bato ebele ekoki ko servir na mabote ebele pona culture na biso ekende liboso siko yo wovandi na kati ya kachimini o bolongola jina ja Mwanza wana o bolongola woyo to sala ke ba concert ebeta mutema mabere muhongo kindoki otolobaka yangwana kindoki tondi na kati ya ba Congolais il faut ko bongola mitema conseil yo na koki ko pesa et pas ba artiste comédien na ba artiste woyo bazadi ko yembela biso tolingana parce que soki tozana bolingo ata culture na biso ekokende liboso ata ba combattant wana ba telemi mais soki tozana no bomoko Fali alingi fer Wera alingi jibe ngai na lingi vie de loin tokosala force moko boyi parce que bolingo eza force moko ekoki kokwesa mutema mabe ebomi yango écraser yango oui siko tellement tozana bolingo te koto ba polémique epai
ozali komona ngani oyo les jeunes leaders abetaka musique na kitoko mais ayepe alamuki na polémique moko boy ko manquer mukolo nde tango bato ya libanda bazotala tala ba oyo bakokende loko te bazoseka biso baza kotola biso. OK, il y a des grands talents na Congo oyo ngada koki komimona ngai mais jour na mona kamwana ya muke kazosala comédie liboso ya bantu mbatu azoseka. Ce n'est pas facile azokola nango mais mwana wana avenir na ye lobi ezanini tango biso nono ba mikolo tozo pene pona kozwa visa passe pona ko lukata ke no kuliesa bana passe sikoyo mwana wana ya muke ako se développer ndenge nini na landaki jour wana ndeko Eliezer na landie na masolo na député azali ko lakisa ka mwana ya muke kazana compagnie ya ba bonbon c'est que mwana wana azali ko lobali pardon lobi compagnie na ye moko ya ba bonbon mwana wana za déjà na 51 millions na compte na ye awa na Congo te na mputu. OK. Awa ngani gouvernement na biso si fatia koki kozala mutema malamu aza mutema malamu abimisi keno te bo soutenir mwana abimisi eli azui Jomo Dango zwa 50,000 Jomo Dango akeya le katu nyametu na kata nanu 30,000 na ngai akeya pesi epa James Chilombo 20,000 James Batali 20,000 na kata 15 ayiko pesa 5,000 epa Cristiano pa le bité na ke ne pesa bango 1,000 siko yebisanga to ko évoluer ndenge nini. Vraiment, merci à ton taureau derrière la caméra qui nous fait cette belle image. Peut-être tout le monde a juste faire comprendre le monde que ils ont kakande que nabolingo de ça la force ya bato nabolingo de tokolonga ki monte mamabe mot de la fin na yo ils ont dessiné. Mot de la fin na ngai mama na kokyo ba yango mot de la fin te. Mo ya suka pona émission oyo parce que nazadi na bomoyi nzamba etant que nzambe a de la fin pona émission. J'ai dit mot de la fin parce que tous en émission. Wozadi mwana ya mayele nzamba pambula mama na yo na papa wo ya botio. Amen. Mona nga ya suka pona émission oyo bandeko na ba oya diaspora bayebazana mputu ya nini toza bandeko na bino soki bino bolingi biso kitire na biso peke liboso soki bino bozo sala woyo bozali ko sala wana lobi rumba ya Congo par terre kitire ya Congo par terre tukuzala kaka na ba TV bucha novelas bucha Hollywood bucha la biso Zimagique woke biso moko le théâtre de chez nous ezali kokufa tolingana tozala bomoko tango zadi ko mona muninga zadi ko yela yokeno na concert ya héritier tokende ko sala des autres yebisa ete na zadi congolais. OK. Tango oyo aelobi te tokende kuna tokende ko panza yebisa ete na zadi pe congolais oyo azadi ko beta wana aza congolais lokola ngai aza ndeko na yo tango ko panza culture na biso ezali ko kita gouvernement ya bamboka wana ezo suspendre ba concert na biso ba spectacle na biso yebisa ngai sort ya Congo lobi après 5 ans 10 ans ekozala nyingi tolingana bolingo leki nyonso nde diloba na ngai ya suka. OK, merci Tatu Mwanza ba salutation na yo pesi na banani. Merci mama nazadi ko pesa mbote na ngai na pesa ka mingi mbote na ngai mbote ya liboso epa ya bana na ngai parce que je suis père de 110 enfants. En tout cas na 110 enfants wana na kangaka kombo ya misato pona ba misusu wana na koma soki na moni bango oyo yo kuji ngani nazobosa na kombo mais na 3 oyo nga na kanga nde nazali kopesa mbote na pesi mbote na mwana na ngai Galiano Mujingai Mwanza na pesi Michelange Kuwa Mwanza ma princesse mwana alongola kanga stress na mon bébé mon champion Archange Mbuikanku Mwanza
napesi bango mbote, napesi famille na ngai mbote, et puis napesi bato nyonso ya fondation Mwanza, fondation na ngai oyo na sungaka ba orphelin ba veuve bato na oyo ya muke oyo na zwaka pe nakoki kokende na beti mwa libang nakoki osala ki maçonnerie na ngai bapesi nga mwa 10 na ngai na lobi te mwa 3 oyo ya ba orphelin bato nyonso bakambaka nga na fondation oyo tozalaka na bango na fondation Mwanza napesi bino mbote na bosani te oyo asali nga kitoko na plateau oyo tonton Ro mobali ya mandefu, mobali ya mandefu mwasi na boyi kotanga kuna boke ndeko chela emiso aza kitoko nasuki wana. Merci beaucoup, vous nous suivez de partout dans le monde. Je dis merci à ma maman Landou Kondenda Koua. Je dis merci beaucoup à mon père paix à son âme. Je dis merci à toute ma famille. Je dis merci à tonton Ro Mobala Mandefo. Comme papa Mwanzalobi Mobala Mandefo. Mobalia. Tout bon on ne sait jamais. Je dis merci beaucoup à maman Nana et fille. La femme c'est le cœur de Dieu. Merci de là où vous êtes. Nabana, Nabakoko, merci beaucoup. Nous soutenir la biso, la biso généreuse. Vraiment merci, merci, merci. Et on vous dit au revoir. Nana et fille.